Ba ADF babomi bato pene na nkama mwambe na Beni uto sanza ya Yambo ya 2019 elobi bureau conjoint ya Nations Unies pona makoki mabomoto. Motango ya mbeba ya makoki mabomoto ba ADF basali momati na 67%. Nzokande basimba minduki ya Djugu babengami ba séance armée lokola na Lopoto basali mbeba mingi koleka batomboki pe basimba minduki misusu ya bituka bizali na bitumba lokola ba ADF Nyatura pe NDC. Assemblée nationale lokola pe Sénat bandimi pona mbala ya motoba kobakisa mikolo mitano na état d'urgence. Nzokande na bokutani kati na ministre wa Yambo na balakisi bilongi ya bakompani cellule technique ya bitumba na COVID-19 esengi pene na mikolo zomi na mitano pona kotala ndenge nini kolongola état d'urgence. Na ngambo na bango basali ya bitumba na COVID-19 batelemisi mosala pona kosenga sanza minei ya lifuta na bango. Mbulamatari ya Congo Brazzaville poni mokambi ya haute autorité ya bitumba na Kanyaka elongo na kalaka mokonzi ya misala miango Olita Ondongo atiami lokola mokambi pe Michel Mumbili lokola kalaka mokonzi na likitali ya Mbulamatari na videoconférence likambamaki na président Denis Sassou Nguesso. Mbulamatari pe ndimi mabongisi ya kobakisa mikolo tukumi bale na état d'urgence pona mbala ya minei kasi ekoleka Yambo na parlement. Mbulamatari ya États-Unis ekopesa lisusu te visa na bana kelasi ya bikolo ya bapaya pona ba université eye ekokoba kotangisa kaka na nzela ya internet na bozongi kelasi ya 2020 pona kobanga COVID-19. Bayekoli ya bapaya banso ya ba université yango oyo bazali nanu na mabele ya Amerika basengami kobima libanda ya États-Unis.